bandeko owana bozomona eza bangombe oyo ba révolutionnaire à Beni bauti ko boma bamoni ke baza ko massacrer bato ebele baza ko kufa bango balobi d'accord soki biso to ko boma bino te soki to ko boma bino te biso pe to ko boma bangombe na bino yana bandeko bomoni babomi bangombe ebele babomi bangombe ebele bakufi. Donc na banzi bomoni yango bien ndenge bangombe bakufi kuna babomi bango babi bangombe na bipe bozanga tala bibembe bangombe bandeko na ngai ebele bakufi. Alors bandeko tolobi awa ke pona Tshilombo la transparence s'installe. Bandeko tina kosilisa video oyo na kolobela bino ba salaire oyo Tshilombo aza kotia po na public po mutu nyonso ayebake mutu kingandi azwaka boye pona ko éviter enrichissement illicite ya bandeko na biso o bazo yiba mbongo ndenge balingi. Voilà bandeko na ngai mais avant to koma kuna na lingi na tiela kabino nano komona ndenge mboka na biso ezaleli bandeko bolanda nazo zwa mo ba contre temps njili baza bloqué mais là ba tususu ba comme matanzela ya sens unique tala bino moko tala nzela sens unique donc ordre ça sur mboka te c'est l'anarchie totale. C'est comme si le pays n'avait plus de gouvernement, il y a plus d'ordre, même les animaux ne vivent pas comme ça. Mon roi. Donc, a démarré, des bonhommes bien. Bazo faufilé, tina mapanga batwa comme côté. Mamoun man, ba we walisus. Ba baby simukil. Regardez vous-même. Tout à l'heure. Donc, eux, là, mouvement est sens unique. Donc, bateau à outil. Côté à comme à tété, bazo kindi wanji. Ba usus ba comme mate la bango. La bango là. Bazo madala nzela ou ce qui n'est pas ma tété, mais la sens inverse. Nous sommes où? Au Congo. Bandeko, na mboka ya boye soko memi amina yo oyo aza congolais te na banzi tango kozonga abanozosu na valeur te bomoni ndeko embouteillage baroulage so baza wapi so bakosala likele na bango to ndenge nini to comprendre tenga na yo eza mawa tokotala bandeko moto eza kopela me ba pompier baza te camion moko ba pompier na derrière mita baza na ba uniforme te bazo ganga bosala noki sino te mayango ekosila bandeko tango bozozwa 500,000 bozo kabila ngo bongo ali bongo alala alikolo mbongo 500,000 ona mona kengo loko moko te mi bandeko nanga na bandal ambulance ezate camion ya ba pompier ezate okena selembao ezate okena Pascal Nanjili ezate bandeko biloko na nyonso pauvrement ko somba yango il faut mundele mutu aya parce que eza batu baninga ba mindele te mindele basala biso mabe tango yozo zo 500,000 oza ko tinda yango na Gabon mundele mutatindi yo bandeko nanga mundele mutatindi yo mais 500,000 wana ekobi misilo combien de ambulance comme ba voiture ambulance comme ba boni ba voiture ba mituka ya ba pompier ekobi ba boni. Et il y a 157 sont combien de conseillers
oyo Bible ba le côté mon cher quel motema est-ce que mboka yango pona ko bongisa ngo za pasi oyebi ke mutu soka sa signer contrat na diable aza so mutu te Kabila atindaka 2 millions na Haïti pendant que pas na ye peuple aza payé te Chilombo ye azwi 500,000 atinyango pa Ali Bongo alala likolo mbongo ndeko na ngai c'est triste hein ça mawa botala ka mwa moto yo bongo to kende na makamu susu ebani ya biro awa nde tomoni yango ya Malabar eza niveau ya wana te ekokota kuna na banani na babiro mosusu kuna mais koba luka vraiment ça va vendre combien de temps koba luka vraiment mais namoni mutuka eleki boy oh bandeko nazo oblige ya kolongola yango eza mawa bandeko mutuka ya ba pompier eye est-ce bino moni pompier place wana ba pompier bako boma manasima mituka parce que bazana bilamba ya bien te bazo boma moto ngozo kufate oyoki musundi nga lobi bo sano ki parce que mai kosila andeko mboka mbondire ça ba intellectuel te vraiment Gombe ezana combien ba mituka ya ba pompier Kitambo ezana combien mituka ba pompier ni mituka ba pompier ni ba ambulance ezate abandeko na ngai oyo Katumbi soki Kanambe azaki président azui 2 millions atindi na Haïti pendant que na mboka na biso bato bazana pasi Chilombo aye azui $500,000
atindi pa ali bongo ora la kanena mbongo. Mais ndeko nanga ba voiture ambulance ça combien pour na kosomba yango? Baka oya ba pompier eza combien pour na kosomba yango? Ah ndeko. Mutu soki ase embrasser satana esili ki sataniste batu mwindu eza contraire na ya ba mindele. Ya mundela zoluka mbongo pona peuple na ye emploi ezala. Oyo ya batu mwindu ezali il faut ko nyoko la bango peuple fomu na pasi. Oye biloko na zotiaka awa ba conseil tu lomba zo kama banza na kin ba yebi ngote. C'est triste hein? Ba yebi ngote. Ah ndeko na ngeza mawa. Na ko chai logo moto yoka no zela vana chai na chela bino na oyo. Ce nom, c'est Joseph Kabila Kabange. Ce monument n'est pas un monument de Malembankulu, mais c'est un monument qui symbolise l'ensemble de l'œuvre de Joseph Kabila Kabange dans la province du Haut-Lomami et même au-delà. Mutu asa longwa. Mutu asa longwa. Doka longwa na ite. Basali monument. Yimte ucha pe na RDC. Bazo betile maboko. Na province ya Haut-Lomami. Eza mawa. Bandeko boko yoka ndeko na biso moko muluba aza koloba. Mais boki tsamotema na kotila bino ba salaire nyonso oyo ezobima mikolo oyo na yebite esko se bimi public mais uti na cabinet ya Félix Tshilombo eza obima mikolo oyo alo bandeko nanga to yoka ndeko oyo soki azoloba nini ntino ela myoi mvumu so kwenza video eu Chiluba kati ndimu so bwa ni bantu bonso ba teleja Kibwa Lukai Ndinga Kula français ni lingala. Atubambani, une expression dit que Mouyaka Moko a fini sa bayaka nyonso. Voilà pourquoi les loyo et loko tokoki ko banga biso baluba ezani. Ezaki lobi baya ko finga biso. Oleba luba muyaka moko afingisi bayaka nyonso bakomi koloba muluba moko afingisi baluba nyonso boachi boalu kato enani vérité to on ne se dit pas la vérité entre nous, on ne se dit pas des réalités, on est là en train d'accepter tout, même l'inacceptable on accepte. Nous disons une fois bantu badi ni Félix banwambila ni bukalenge bwetu. Bao baza pembeni à Félix, tous ces gens-là, ils disent que le pouvoir est à nous. C'est vrai. Le pouvoir est à nous. Mais quel pouvoir? Ce n'est qu'un pouvoir de forme.
Vous savez, toi et tout Balouba, nous avons payé un lourd tribut. Et ce tribut-là que nous avons payé, c'est parce que Kabila, c'est lui qui est aujourd'hui le président de l'ombre. C'est lui qui a mangé avec notre frère Tshilombo. Nous a beaucoup massacrés. Avec la complicité de son parent, Paul Kagame, Mouelama rebelle Koukasai, Bashipa Bantu Babouni, Bashipa Toni Bana Batekete, Bana Ba 10 ans, Bana Bakaji, Niba Songalou, Babashipa, Bavo Benza Tchengani, rien du tout. Moutou Moutou Shipa, la majorité des Kassaïens, il a sémé le désordre partout. Moutou Ngagne Kabila. Kabila Ngagne. Kabila, c'est celui qui est en train de manger avec Tshilombo. Kabila Wenda ou Tushipa, Tetutuambani, Mouanetu, Kadine Boukalene, la première des choses qu'il fait, Ubikila Kabila Kwenda, Endaba Janen. Vous avez déjà vu où quelqu'un mangeait avec le diable? Vous avez déjà vu où un père mangeait avec le violeur de sa fille? Il n'y a que chez nous. Pinjeou, la personne qui fait ça, c'est un Kassaïen. C'est un Moulouba. Pourquoi? Pourquoi les gens qui sont avec Tshilombo ne lui disent pas la vérité? Pourquoi Tshilombo ne dit pas la vérité à tous ces gens-là? Pourquoi il ne leur dit pas la vérité? Est-ce que Tshilombo avait besoin d'accepter une coalition avec Kabila? S'il était réellement un président ordinaire, est-ce qu'il avait vraiment raison? Est-ce qu'il avait vraiment, excusez-moi, est-ce qu'il avait vraiment, il était dans l'obligation d'aller en coalition avec Kabila par deal, mais est-ce que lui-même, il était vraiment conscient de ce qu'il faisait? Est-ce que Tshilombo était obligé d'y aller? Il devait plutôt accepter la cohabitation, puisque la cohabitation, selon la Constitution, puisqu'il dit qu'il est le garant de la Constitution, il ne le savait pas. La Constitution lui donne le pouvoir de dissoudre l'Assemblée au bout d'1 an de mandat. Mais lorsqu'il est allé en coalition, il n'a plus ce choix-là de dissoudre l'Assemblée. Il doit continuer avec ses partenaires des FCC. FCC Bangagne, bas criminel, Bivi. FCC Bangagne, Banabeto, Télé Jaibimbo. Vous êtes là en train d'accepter Tshilombo. Je veux bien. Moi, n'est Tshilombo. Kadibisi Kengela Boani, Tshilombo travaille dans le bon sens. Pour que demain, on puisse dire qu'on a eu un héros, un Moulouba. Mais aujourd'hui, tout l'espoir des Kassaïens, des vrais Balouba, sont partis dans l'eau. Demain, on va nous insulter. Et lorsqu'on insultera, on va nous insulter pour qui? Parce qu'il y a eu Tshilombo, il y a eu ses conseillers et sa famille qui nous ont mis toute une tribu dans la désolation. C'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je suis Kassaïen, je suis un Moulouba, mais attaché aux valeurs du Congo. Je suis attaché au Congo. J'aime le peuple congolais. J'aime mon peuple. Parce que si j'étais à sa place, je n'aurais même pas serré la main de Kabila. Si j'étais un réel président ordinaire, un vrai président, je n'aurais pas à le faire. Pinjeou, bidi bikengela boani to etubaluba to somba, to nshkumwambila ni tatu. Ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Et c'est ce que je fais. Et je me bats pour ça. Et lorsque je fais ça, Anubaluba Benda Bampenda, ils sont en train de m'insulter. Haineux, jaloux. La personne qui ne t'aime pas, c'est celui qui te dit des vérités. Et pourquoi je le dis? C'est parce que demain, je serai moi aussi victime de cette bêtise. Je serai aussi victime de ce qui se passe. Voilà pourquoi
Je lui parle directement, Chilombo. Leke la malwa. Leke la malwa et ba coalition ni Kabila. Leke la kwenda kana par-ci, par-là, à gauche, à droite, pendant que toi tu es dans les 2 avions, tu es entre les 5 continents. Kabila wenda, ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train d'encourager Kabila à renforcer ses troupes. Mais vous bikengela boani, wewa garon wa constitution wa Congo, wewa garon wa justice wa Congo. Mais vous bikengela boani wikala na eloko babengi souci. Boani ukwata Kabila. Boalu udi congolais. Umukwata. Et le juger. C'est ce qui devait se faire normalement. Mais Ambila Bantu pense que Kabila qui ou dit ni bon fumu. Voilà pourquoi tu as des difficultés à faire tout cela. En tout cas, c'est un conseil. C'est un conseil que je te donne. Le Congo, c'est notre beau pays. Un Rwandais est venu détruire ce pays. Et il est venu détruire ce pays sous la présidence de qui? De Tshilombo. Moulouba. Je suis désolé, mais je dois quand même le dire. Si aujourd'hui tu changes de position, oui, pas d'abord conseiller Beba Bons, ou Angata Bantu, des gens qui sont déterminés à sauver ce pays, je pense que tu seras sur la bonne voie. Mais comme tu as autour de toi tous ces gens cupides, tous ces balouba archaïques, qui sont toujours dans la vieille tradition louba, voilà pourquoi tu n'arrives pas à t'en sortir. Et moi, je ne me laisserai pas faire. Parce que j'aime le Congo. Parce que j'aime le Congolais. Et j'aime ce que je suis Congolais. Ce pays a des atouts. Ce pays va nous offrir, nous et nos enfants, une bonne destinée. Tshilombo. Je ne peux pas dire que je t'en supplie. Tshilombo, si tu es président de la République, tu as toutes les possibilités possibles de sortir du deal et de faire ce qu'un président peut faire. Arrête tes voyages, parle avec les Congolais, que ce soit à l'intérieur du Congo, que ce soit dans la diaspora, nous allons te donner la main. Mais si tu es dans la logique de monter les Congolais les uns contre les autres, nous allons te combattre. C'est une logique. Nous n'avons pas le choix. Si tu veux rester dans le deal, tâche que je finirai par là. La fin d'un deal finit toujours par la mort d'un des signataires. Kabila ni akushipa. Télé Jabimba. Kabila ni akushipa. Babela bela mwana omuntu wa mufwa wa teleja. Bandeko ngaza muluba te me na comprendre kama makambo ebele ndeko auti koloba aza ko reprocher Tshilombo na ndenge andimi kosala alliance na Kanambe. Ndeko, je crois que bato ebele bamona nga mabe tango na bandaka koloba. Mais lelo yo babandi ko pesa nga kama mke raison. Mais nano opesi nga raison nyonso te. Bandeko toza wapi? Toza wapi, tozo kende wapi? Nakobosa na te kopesa bino ba salaire nyonso oyo ya bazo publier na Tshilombo. Bandeko toyoka. J'ai été à Genève, j'ai dit devant les 7 qui étaient là, avec ces petits blancs, que vous nous poussez à la balkanisation et à la guerre. C'est la raison pour laquelle, les lendemains, Félix a renoncé et Kamer.
Félix a sauvé le Congo. Je l'ai dit, je suis libre. Je suis libre et je le dirai devant n'importe qui. C'est le Congo qui parle ici. Laisse-moi. Le Rwanda demande les terres congolaises. Laisse-moi, tu ne peux pas me couper. C'est que madame a dit, tu n'as pas compris, toi. Pour le Congo, j'accepte n'importe quoi. C'est ce ton-ci que j'ai utilisé hier. Et je termine là. Et je pars. Non, restez, s'il vous plaît. Ils n'auront pas le Congo, même pas un centimètre. Je l'ai dit devant ces petits blancs. Alors, Monsieur Wechi, c'est la dernière fois en ce qui concerne le Congo. Monsieur Wechi. Moi, je suis un rebelle. Monsieur La Wechi. femme Toto Manyama. Qu'est-ce que c'est? On me prend toujours. J'ai dit que madame a raison. Le Rwandais a dit la vérité. Les Rwandais réclament des terres congolaises. Et Kagame dit ceci. Les Hutus ne peuvent plus rentrer au Rwanda parce que le Congo a pris les terres rwandaises. Les Hutus doivent rester au Congo et leur donner la nationalité. Voilà le problème de fond que tout ne connaît pas. tokomona nyonso bandeko na ngai ke oyo tokoki komona nzambe osali biso boye mpona nini bandeko tokomona bandenge nyonso oyo mboka na biso ndenge ezokoma na bandi tokokama yango susu te parce que leki bamboka nyonso asali te na bandi ya biso nde moto eleki na mawa nalingi natiela bino biloko mosusu awa me ekomi pratiquement impossible po fona pesa sikoyo liste ya basalaire oyo Chilombo aza kobimisa mikolo ezoya. Alo bandeko soki bomoni ke nasilisi yango te ekozala esengo mingi botala yango na nini na numéro 17 soki vraiment bomoni yango te esili te ekozala malamu botala yango na numéro 17 oyo nayebi te. Ah voilà, omoni oh là 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 moi la kisabina ngoza te nazwi a problème makasi pona eloko na chaki ya baluba baluba et puis eloko musu na chaki école ya Bukavu baluba basepelaki nango te atuka babengai ngai basala ba menace kama muke mais ngai te mutala chango nga musana ko zwa pi ko informer ba peuple congolais. Alo bandeko nanga côté salaire toyokana awa boyebi bino moko ke kanambe butana salaire moko le plus élevé il y a $980,000. Alors il faut les multiplier par 12. Donc $980,000 multiplié en haut par 12. Félix Chilombo impose des salaires publics. Félix Chilombo impose des salaires publics permettant la surveillance et dénonciation de l'enrichissement illicite. Donc, Chilombo azotia ba salaire moko en place pona sikoyo toyeba me yo bandako ebele yo sombi lango na nini ba mbongo wana yo ozwi yango wapi osomi ndako na États-Unis me mbongo ozwi wapi yango na Chilombo a décidé il faut acha salaire yango en public peuple congolais ayeba mutu oyo bozomona zo tutatolo azokana autant. Donc soka somi ndako moko boye ya 100,000 il faut qu'on dénonce mbango parce que to lukato ya pa ya zumbongo. Alors malheureusement salaire ya $980,000 multiplié par 12 alors que salaire ya mutu asuka ya soldat est na $40. $40 soko multiplié par 12 et ça $480 par an. Donc soldat par an azana $480. Donc $40
par mois. Donc, ils ont même la moitié de Yabatonio Tokotanga Awa. Alors, Félix Tshilombo, salaire ya président de la République, ils ont 15 800 $ par mois, multipliant par 12. Salaire ya Direcab, donc Kamere, ils ont 10 000 $ par mois, multipliant par 12. Donc, Direcab, il y a président de la République, Azana Valère Moko, Azana rang, il y a vice-premier ministre. Bonandanga Bandeko, Azana rang, il y a vice-premier ministre. Voilà. Alors, il y a 3 conseillers principaux et directeurs. C'est-à-dire conseillers principaux. Conseillers principaux, il y a monsieur Félix Tshilombo. Bazana na directeur pour na quatre qu'on a directeur ba ali bazé belé bazana rang ya ba ministre donc bazana même niveau même salaire na ba ministre 8 000 $. Zo 8 000 $ wana multipliant par 12. Toké suko na point 4. Na point 4 ba conseiller tout court, ba conseiller principauté car ba conseiller. Alors bazana rang même rang na ba ministre bandeko faut pas confondre tant on a premier ministre vice-premier ministre na ministre tout court. Alors ba conseiller ya monsieur Félix Tshilombo bazana 7 000 $ par mois à multiplier par 12 mois. Monter ko pesa yo yangona yo koyeba. Implication. Tobandi Toko Matina, Tobandi na premier ministre Sikoyo, ti na député, ti na sénateur, ti na soldat. Sauf, ba préciser penzate, ba préciser te ba salaire ne ba PDG. Mais, ba tie mingi gouvernement, parlement, na Sénat. Et là, au moment de la surprise, awa, salaire ya sénateur, salaire ya président ya parlement, na président ya Sénat, nani Hippolyte Kanambe, oyo azali sénateur à vie, azana salaire moko koleka batnyo so monde atier. Batnyo so monde atier inde mutaki ba na salaire. Premier ministre, salaire na par mois, ils ont 12 000. Au multipliant par 12. 2. Vice-premier ministre,